Bana Congo, merci bande retour ya Brazzaville, bolanda biso de partout. Nabi ke toza déjà na kati ya mabele ya Mandela. Place ba grand prêtre ba fansa idéologie. Bazali, merci grand prêtre Jimmy Belaou. Koto to monaka Londres to monaka Gauthier Mascotte. Na Paris to monaka Del Diogo Bagou danger. Na Assir na Kinshasa to monaka le Bill Gates congolais. PDG Cardozo Mwamba wanke na merci honorable Zakari Baba Baswe. Ozolanda biso na musika toza na South Africa. Place pena ya grand prêtre Jimmy Belaou aweza résidence bana nae bazo saka na sima bazo beta betara ba tennis ndenge zala kaka. Grand prêtre Jimmy Belaou, bonsoir. Bonsoir Kenpion. Bien, qui m'ezali? Tokos net na film. Amoni malili ndezo boma bino makasi mikolo. Bon mboka na biso ya biso sito misala malili donc kitana problème ezate. Malili ngoma lokwa cop na biso. Voilà, Jimmy Belaou balobi mokili mobimba air moko Paris, air moko États-Unis, air moko bamboke belé mais au préféra base za la pena koto. Expliquez biso pourquoi tu as basé en Afrique d'ici. Afrique d'ici déjà na mboko ils ont facilité ma belé. Engagé vraiment ils ont facilité. Ça mboko peut-être cause en 1 million na haut. Voilà. Nous tout na tende ni aux 1 million. Ya au moins to préférant mboko. Voilà. Mais bamboka msupe batu baza pe na ba million. Et ba na ngote ba ko ça. Ba oze la semo ba na ngote. Jimmy Belaou to mona kaka ba chenette à cher, toki koto il paraît. Na habité yoko le kano boya. Toki koto il paraît. Mutu soki ana fond à cher, ba chenette à cher o lati boy. Ba kataka batu ba kingo. Mais na habité Jimmy Belaou yo zotambo na biloko na kati Afrique d'ici. Piano, ba ko expliquer lo mo ata na poto. Ya ba pon so tamboli. Ba ko kato kingo ata de la fond. Même na kin. Ils ont ba quartier so tamboli. Ba ko kata lo boko likola fond. Ça veut dire que Moutabet est sur l'Afrique d'ici par rapport à milliers africains. Voilà. Peut-être en South Africa, ils ont Mboka Batutu, Mboka Batutu Bazar Rampé, Batutu Bazar. Ils ont Mboka millionnaire. Voilà. Ils ont Mboka Katabatuani. Ils ont l'impression Mboka Bapé ça. Ils ont se fréquenter dans le quartier ou peut-être Batoti Bazar, Bazulu Bazar, Barcelone. Voilà. Jimmy Belaou, Babimbo peut me sala passi. Mais à tout le monde, nous avons fait la bourgeoisie, nous habité. Et ça a copie ou bien bon à magie ou bien à Londres. Magie d'abord c'est trop dire. Moussala pas si soko yeko luka moussala. Voilà. Biso toya na mbongo toyeko s'investir na mboko. Donc ils a différents ngai nazala na ba sud-africain ba sala rachela. Voilà. En même temps fondation Jimmy Belaou et salaka. Voilà. Donc ça veut dire que naya qu'on s'installer. Naya luka moussala te. Fondation Jimmy Belaou ezala na Afrique du Sud ou bien na Congo. Fondation Jimmy Belaou ezala na Congo, il faut luka Emani Kaembe. Voilà. Il y a une coordonnée fondation na Kinshasa. Voilà. Jimmy Belaou relation na yo na ba Gauthier Mascotte ezandeni na ba choisi matata. Gauthier Mascotte aza famille. Aza on apportera na cœur. Choisi matata aza le roi père nanga spirituel. Père spirituel. Aza le roi père spirituel. Oya aza pasteur te aza sango te. Père spirituel andeni. Moni na benga ke grand maître d'Orient. Voilà. Ça veut dire que ba niveau ya zali il faut soit donc ça veut dire il y en a ça sous après près. Donc c'est ça. Ali Bongwa neto chiko initier Kalamingte. Voilà. Grand maître d'Orient. On va faire signification nango parce que tu comprends la signification nango te. Ken kolukato e ba nini ezana sima mukongo na yo. Voilà. Mais na expliquer OK. Soko lingi. Obomba ma bien à vie. Voilà. Ça veut dire que il faut le grand maître d'Orient. Ba luka nzambe. Obomba ma bien à vie, faut bomba sima nzambe. J'ai expliqué au mot siko. Mais là s'est retrouvé en Afrique d'ici pour nzamba utiliser Jimmy Belaou. Voilà. Asala ke yo ya Afrique d'ici. Voilà. Ça veut dire que soko luki choisi matata. Au monde ke makambo tout efungwami. Pour biso tout to bata mawana. Même nzambe nda fungola ba affaire. Expliquez biso ce que clair pour te comprendre. Moni c'est mon nzambe. Non te. OK, ce que nzamba sale le choisi matata zana. Que yebisa ba problème na ici là. C'est que Jimmy Belaou toloba malgré la fondation bambongo zala na ngoto bezala na kisi. Na lobité que na kisi. Na biso ka ke luka grand maître d'Orient. Ako aider yo nino ko sala pour garder succès na yo, pour garder fimbu na fimbu. Voilà. Donc c'est ça. Tu vois bien que
biso ba congolais so toza na problème toluka beaucoup plus ba David Matadi Kibala MSU Jise Katanga apesi porte-monnaie magique mais abino ezoyeba na sens te omoni David Matadi Kibala na Jise Katanga n'est pas choisi balokwa bakoko na ye bakoko na sens nini ça veut dire que moni ndenge oza boye soko boti mwana na wazana koko donc ça veut dire que soko moni David amoni choisi angumba mutu ayebi ke wala grand maître chef coutumier o bato tu ba respecter na mboka wana mutu penage non artiste et tout a majorité ba artiste o ba sala succès ba le ka kuna ce qu'on a expliqué moni choisi matata voilà mukolo memo na end omona ba Bouddha nde bazo adorer ba Bouddha ba David baza ba chef coutumier mike na expliquer que pas choisi azan rôle la koko na ye voilà donc choisi pas ça parmi bateau bazala que non mutoye oyo lukoko mapena na l'art oyo peut pas choisir à traiter affaire on comprendre là ils attendent que ozo lukoko na l'art voilà ça veut dire que choisir il faut ça déjà na l'art à protéger quand bon na o ko ya tout garder position ana donc yo pour ça na relation na moment des jours angine ça veut dire que d'abord Aza grand frère à parler Aza grand frère à parler Aza ami voilà Aza frère Aza ndeko sikoyo kongina ça veut dire que c'est déjà initiative depuis na robotama et bana ke ozabo so moni andima ko pesa bagyo bagyo signification na mweza nini siko yango na ngina bisao bo seka bagyo héritier yo pe lelo zo la sa bagi moni héritier siko muto a produit David Morceau voilà ayaka pas grand maître d'Orient yango moni mamboye ke nava parce que David Morceau qui n'arrête pas grand maître d'Orient donc il y en a David Morceau ba ta maison moko tala bagyo bien tala David Morceau au mona bagyo siko oza ami personnel pe à Gauthier Mascotte yalinga masolo te Gauthier yalinga resela beaucoup plus nzambe aboya kapena muta betele di solabo mais ozomona te ke bokabwana Gauthier na makambo zobeta siko c'est que Gauthier Bienté nous expliquons que ingénieur de banque Gauthier Mascotte en direct de Londres a rebi ok ceux qui m'a solé Vanda ceux qui m'a solé Simba parce que choisi matata après c'est bagyo daza choisi matata après Gauthier Mascotte benga Gauthier na vidéo tala bi hormone na bagyo ce que choisi matata et moi zana ndeni parce que non comprendre un rôle va choisir sa maître c'est que choisir c'est que un millionnaire moni soro sentir moi Mirajabo Anzima voilà le loi garda qui moi Mirajabo c'est parce qu'il considère choisi matata peut-être les collègues choisi matata te moi Mirajabo mso akoya to moni Karine Akimi pe libala moi mais un millionnaire en vie voilà ça veut dire que rien qui n'a pas bien naé ba milieu vandi wana rien qui n'a pas bien naé voilà ba milieu vandi wana Karine la baronne petit langage c'est là ka vieux na yoki posa obala voilà na pesa que ce qu'on conseille que petit langage le ko bala mobali ayo voilà asololi pena moi Mirajabo ke te na yoki posa obota posa obala moi mais c'est OK d'accord petit frère petite sœur obimi na porte ce qui moi problème moi nini moi singa c'est bon Jimmy Bella ngape na santé que millionnaire na bino peke na makambo boloba parce que mboko boliaka ba rent dollar ezalaka te siko soki bozalaka pena ba riche il faut monnaie wana dollar bozala nango tiawa parce que awa bozalaka na bino na dollar te dollar ebunga na Angola bolakisa bato kaka ebele ya bambongo ba sud africain dollar pe mona na nango te expliquer que soko ozalaka na grand maître d'Orient choisi matata voilà ça veut dire que dollar na euro ezalaka cop na pour na vie pour na libela pour na vie partout ozali na expliquer bien que pour na vie so tuni bato tout ba betelanga singa ba biso ki baliaka euro baliaka dollar siko yo moko na poche dollar ezate bon na habité parce que toza na kati Afrique du Sud donc na habité biso to bato tembe toza pena bato ya tembe toza bato ya tembe tembe si esila moni bato tout ba otala biso babi tembe esila dollar ezate na tembe esila la piano parce que to sala be mission na ba c'est le chèque osala nga chèque ndeni Mamadou Arisho to sala na émission apesa mbongo en direct bato bazolanda nenani
Mamadou Aricho nde nani kasi ye mpe parmi bagrand maître ya Angola yoka ce qu'on a expliqué nayebi kaka mwa Mirajabu nayebi Métis Noir voilà Blanchard Londolin nayebi Christian Melos kotanga bando tanga bakoko Mamadou Aricho aza prêtre ok non émission bango l'église catholique non aza mpe parmi bato ok non soko oye chez ye osanti mpe makambo bafaire bon ça va mpe ça moto yango mbote yebisa ye ça va ah toyebi ke résidence yango bana baosakana kuna na nsima mais makambo wana tolobela lisusu te parce que est ce que ata mwa porte-monnaie place otiaka ata mwa mbongo ekozala te piano na expliqué oke makambo ala soki oza pembe na grand maître d'Orient choisi matata moni mbongo ezaka na discipline voilà apesaka okende sukola boye kanga luketu te ezalaka na mwasi moko apale na ebele ya bambongo bokozala na mwasi moko mais nazo expliqué moi eti choisi matata voilà aka na mwasi moko ka mare na biso Carole la gabonaise na profite na pesi mare bambote voilà mama na biso Carole la gabonaise ya biso mama ya motema malgré distance kala mingi te tokozala ensemble donc ezalaka na mwasi moko on comprend que j'ai et ça bien voilà dire que condition ezalaka moko respecter mama botaka na mwasi moko vous imaginez ce qu'on a bien tout choisir ça kalangwa ça kala mwana moko na mwasi moko mais Gauthier mascotte pe boya ba sevele c'est que yango ne explique que même mascotte azalaka la mwasi moko ah oh et bon belo ba kufa na kombo même moi Mirajabu alaka la mwasi moko non mère non voilà ce ko ebisanga Jimmy Belao poche pe zolo bate kaka ozolo bisanga trop makambo poche zolo bate Gauthier mascotte omoni petit na oken piana azolinga la musesika bakoko bavandi alingi bato bakotala ye balia ye na famille balianga ya famille ndeni mbongo eza te tosala émission nayebi ke barendi nde bobimisaka mais rende ebangisa nango mutu te na poto nazalaka na mboko me naliaka dollar ken et puis nayebi oke soko olingi na koselo cheke soki mpo olingi cash cheke nde nini cheke basala cheke bato bamona cheke ezalaka baaventure mascotte petit na olomola ma $100 kaka yango bombaki mpo na émission 200 mais explique que so ozala grand maître d'Orient babiloko oto eza blo makambo ekomi obima ngai bulaka mbongo toliango so ozala grand maître d'Orient babiloko oto eza babiloko ya mike il faut ozala pembe na grand maître d'Orient dollar même héritier na Angola monaki yango to amonaka bakwanza donc so oza pembe na grand maître d'Orient babiloko oto ya babiloko ya mike voilà merci beaucoup on voit donc eloko na explique mais mboko dollar ezalaka te yo ozwi badollar yango piano nayebi soki nazalaka pembe na grand maître zala na tia na mbongo na poche nazalaka moninga ya mwa Mirajabu zala na tia na mbongo na nga na poche po ekende bien to continue mpo nayebi na suka mpe ndenge naosala na yo boye na suka mpe nakolia lisusu voilà ozala na bamwa Mirajabu le tout puissant sikoyo mbongo bobimisa yango na voie normale ou bien eza bambongo ebotaka ya kobota mbongo na biso napesi yo te voilà ça veut dire omonaka famille kolia eza ni mbongo moboye kolimwa omonaka famille kolia okofuta mpe pale otieli pele bana ta chike eyaka nango normal donc makambo oyo so otuni Gauthier mascotte ndako explique yango to mwa Mirajabu sikoyo choisi matata mboka afandaka eyebani te azalaka ere moko mwa tour na kine zela choisi matata avandaka na GB na villa ozolanda villa avandaka na GB na villa ana pale na Sosimat aza na pale na Gombe aza na pale na Salongo wana yo ndo ozoexplike biso toyebi yango te siko frère na ye ndeko aye ayebisi yo koduta yango koma eloko so otuninga mwa Mirajabu na koexplike oke ale sel congolais aza na pale cher ye na Eric Mandala na Nairobi voilà siko oyebisa yango siko parking ya monene boye totambolaka na biso bakati ya villa siko net babiloko eza sikoka banorme oyo grand maître d'Orient alingaka te kolakisa matériel kolakisa babien ya babiloko sikoyo na baprincipe na biso toboya parce que moni nde tozalaka boye eza na petit peuple moko eza te na besoin mosusu ya 100 200 300 wana ntango amoni yo ozosala bomo des fois eza gênant soki lelo tose décida kosala bafondation komeka koede mboka ata na mwa 10 francs 20 francs mpo na kodéfendre baantivaleur wana voilà est ce que Jimmy Belao mpe aeda famille na kini soki mama nanga ale fufu ebaka eseke Jimmy Belao atinda ye fufu soki ale matembele ebaka Jimmy Belao atinda ye matembele so ale soso ebaka Jimmy Belao atinda ye soso est ce que otongaka mpe na kini mpo toyokaka bakombo ebele
mais omona na kini boye eloko eza te naza na bachantier otonga c'est trop dire naza na bachantier et puis deuxièmement na tosemba concession na Kinkoli pour na fondation voilà donc dans les bons tomona na kini kaka badidi kinwani nde tomonaka biloko na bango bino na grand maître de Lorient ata symbole moko oyo ezolakisa na kini ke bosala symbole moko boye tomonaka yango mpe te yango na otoexplike osikoke ezaki antivaleur voilà eza na petit peuple moko boye etalaka biso avandi bo bandi olakisa ye ndako na yo mituka na yo babien na yo pendant ke ye aza na nzala voilà donc oyo akosala ezali koyeba ndeni akoyede bandeko wana koyeba nde nini okosala ata ne fiske asbel moko ndeni okosala ata ne fiske fondation mo mpona koyede moyeba biloko na otebisa o siko grand maître d'Orient choisi matata soko olingi yo na ye bozala mosika ça veut dire que comment matérialiste comment matérialiste mais siko so oke chez ye okoyebaki no te n'ayez pas Donald Trump. Voilà. C'est ça les problèmes. Merci beaucoup, grand prêtre Jimmy Belaou. Projet Zanini. En tout cas, jusque-là, tu stopper dans cette fondation parce que l'appel n'a pas demandé des acquis moi trop. Mais dis-moi, dans un Nairobi, moi Miradjabou. Le tout puissant. Parce que tu as tout ça, la fusion entre fondation moi Miradjabou et la fondation Jimmy Belaou. Voilà. On a aider les fils qui habitent au Zoleka na Kabea Kamwanga donc bakota ba Mujima Ikuna voilà te ba nito rosala les fils que moi c'est moi loso moi nini pour aider moi peuple les à côté kuna voilà on a mata Nairobi semaine donc jeudi na Nairobi pour que nous sola moi ba masola bongo na les millionnaires congolais moi Miradjab. Voilà, merci beaucoup. Le Bill Gates congolais, PDG Cardozo Mwamba Wankena. Bon, ngape protection ngape nzambe kaka. Nzambe kaka ndazo batela acha stable ba relation. OK na église ni. Ngana ba catholique na ba voilà. OK na catholique. Ça veut dire au croire à la sango na malwa ibisa ka. Voilà. Ça veut dire nzamba utiliser sango wala. Voilà. On comprend? Mais depuis utiliser fimbu na fimbu et sombi chaîne tezaka site. Voilà. Pour le consulter grand maître d'Orient choisi matata. On comprend que ça dit chaîne na yo. Ah, merci beaucoup. Choisi matata grand prêtre maître de l'Orient. Choisi matata tu veux que Gauthier Mascotte azawana moi Miradjabou azawana venanga Jimmy Belaou pe azawana ka ba côté wana eza balobi mutu na mutu asalaka choix na ye o parle nyako ma patronne ti venanga Jimmy Belaou afandisa ba faire choisi matata pe azawana ndenge to sala toujours be mission na ba JC Katanga que non azobi misambongo porte-monnaie malgré batu balela o non ken mbongo ngo tozomona te bon toujours continuer na biso ka oza musala mabia choisi matata la minute aza na Paris voilà so lingo zoye on comprendre que ba disciple baza na lokwa ba patu male voilà lokola ba fofe so ka ba ki diba bo le kasaki mo Louis Vuitton voilà saki mo Louis Vuitton ezarana on comprendre que j'ai fungwami saki mo bomba mingi na lipeka ya Louis Vuitton maramnyo sezarana katiana bato siko bazondeni ya fanda la place moko te numéro fixe pe zate raison pour laquelle na biso ke azalaka trop bis na travail ça veut dire que aza demandé partout voilà donc dès to soit no bolelo lundi mercredi voilà azana rendez-vous na Sassou après dimanche il faut mata Guinée parce que président guinéen azozela c'est grave makambo c'est grave. C'est grave. Vraiment, merci beaucoup, Jimmy Belaou. Merci vraiment, Gauthier Mascotte, Adel Djoro Bagou Danger. Batu Bele pe balanda yo na habité mo bambote. Otika pe kinikala. Bambote mingi na ba famille yanga d'abord. Trésor loi pas à ramasser na out. Loi quand to solaki. Chombo toujours. Voilà. Mingi de Gauthier Mascotte. Voilà. Moi Miradjabou les millionnaires congolais. Coco Arafat. Ingénieur Aloïs. Noir Blanchard Londolais. Déjà samedi dans un aéroport. Voilà. Donc Christian Melos, Hakim Saloumou. Bao Angatu. Vient Anga Jojo Mandiki Mapata. Voilà. Nali bien vient Anga Jojo Mandiki Mapata. En tout cas, Chombo vie. Na bao Anga il honorable Zakari Baraba Sepe
Merci beaucoup Tosuki wana. Merci à Jimmy Belaou, Boebika wana grand prêtre. La fille chérie à papa, Priscilla Belaou. Voilà. Bien la fille chérie à papa, Priscilla Belaou. Bobo Taka. Voilà. Voilà. Mais na moi si moko. Ndenge tobota na maman Blisso, maman Carole. Abo tobota na basi moko. Allez. Voilà. Ciao. Voilà, tozo kende na biso sko totambola grand pote Jimmy Belaou. To silisi émission na résidence ah na habité so mais biso ape. Soki na banque na habité. Toke sikoyo. Et si là tozo signer ba contrat nya sorti. Na ba partenaire, ba to comprendre que nini to ya osala mboko pona Congo. Voilà. Siko bobanga na binote ko bimisa ba secret tout obozela gala. Donc banque saka na ngote. Loko ezaka magité, loko ezaka mafia te yango to banga te. Mais okende après prena magite. Mais yebite que nzambe mon dans esprit. Voilà. Eza spirituel. Parce que biso to rendara mingi ba kota ba end. Voilà. Nde ba koto to comprendre que Jésus akuma. Pona ndimite que so muto kuta pe nana choisir matata yebisoka sans ça le loko mona nzoto. Après soka moi loko mo boy peut-être. Dans le bien, soyez ezaki bongo. Mais peut-être après ça ngai. Voilà. Là tu expliquer OK. Mais tu na biso kutu ya joueur. Akindaki na ba aventure mort. Na auto PC numéro choisi matata. Voilà. Donc abilanga que vie moi ça va. Vie ba efungwam. Ah. Grand pote Jimmy Belaou. Mokili mobimba ezolo bela. Mokili mobimba ezolo bela na habite soki tokocha sentiro. Donc mokili mobimba ezolo bela. To tourner siko afo d'ici to ke siko bo sentir penage non to ana katia mondango. Voilà, merci beaucoup. Venanga Edombengi, Gelo Bonenge, Rosimbuta, Selem Fumu Yoyebi, ingénieur Aloïse Kisunga Muswahili, wana ba grand frère papa Koko Arafat, venanga Patrick Mayangi Yoyebi, Célestine VIP, États-Unis, Adel Djogo, Bagou Danger, Adel Djogo, Bagou Danger, toza toujours na grand pote Jimmy Belaou, venanga Gauthier Mascotte. Ingénieur de banque Teotambola ababi to dondwa pena na kati ya Fred Sid awa na moni partout Teotambola pe depuis na bando tambola na mboko partout batu bazo senga yo batu donc là ngo pe senga faut kabaka nengo zo kaba depuis tongo moni yango na to elisa yo eza na petit peuple moko eza na moi pembeni voilà eza na moi nzala eza na moi nini to ba moni yo komi ko éventer ko ça ba biloko mobwe voilà un exemple ni ozo pesa vis-à-vis na bango danger donc ça veut dire que ko kaba babota maranango ko kaba nanu babota les éducation ou babota maranango voilà donc c'est un peu ça. Est-ce que surtout toujours msupe na poche tira li vide okabi pe la pe sil c'est que wana il faut grand maître d'Orient bobo maï choisir matata choisir matata ndebo compagnie bisika ba protection ezalaka voilà et tigali vite. Merci merci beaucoup venanga Edombengi lever masokolo na niveau kini lever masokolo Olanda biso maître Jimmy Lumu maître Balex balobi choisir matata nde mutawasala makambo nyoso donc defate tozo tambola na biso kaka awa pe okeka ba secteur kaka place ba tu lela kaka pesa ngai mais auto biso eza facilité vie autopona voilà mais puisque si to s'engager na katia vie wana ça sert à rien ya rotika parce que d'avion otiliwa eza vie pour autopona tilwa voilà raison pour laquelle to consulta grand maître d'Orient yango voilà. Merci beaucoup. Siko beaucoup tana na grand maître de l'Orient ndeni par esprit, par téléphone. Neti presque chaque jour grand maître consultant ngai presque tous les jours de toza même ngana yo azana biso donc même ne toza azana biso par esprit, par téléphone. De toza na yo awa grand maître d'Orient azawa donc na explication là c'est pas Gauthier grand maître azana azawana
place pe moi Miradiabo aza wana eh oyo eza makambo asomo yo mona raté papi boto azwa mbongo voilà pour Luka grand maître d'Orient voilà donc tala boto azalaki mbauste tant on considère grand maître d'Orient zwi mbongo bonde kona biso okende Kenya na moi nani Delphin Kibambia. Ouais, Delphin ici, grand maître ici, ils ont la politesse, pour à la moi Simoko. Voilà. La plus c'est exemple, il y a Namoko. Deuxièmement, la plus c'est exemple, il y a grand maître d'Orient. Abotara la moi Simoko. Voilà. Je dis qu'on n'aura jamais congolaise, mon rabiso que Abotara choisi ma tata. Voilà. Donc Abotara la mère Carole, maman Nabiso Carole la gabonaise. Voilà. Merci beaucoup. Tous ceux qui n'habitent awa, na mon niveau donc Batango bazo sengo partout. Ok, thank you my man. Partout. Na évité. C'est botambola la ba malette mbongo. Moni Kens franchement, ils ont facilité. Voilà. Na tout biso ok. On a sud-africain. Voilà. Aibi ki wana Jimmy Bela ou danger. Ils ont été congolais donc ça veut dire que tout ça là on a la nationalité tout. Voilà. Donc c'est ça. Mais jour qui t'a Paris ou bien jour qui t'a kiné dans la scandale. Ceux qui n'a quitté Paris quand un hôtel n'a pas tondara, n'a pas raté. Ils sont obligés de déménager ngam ba manager hôtel ba bingana nga. Dans na Paris telo ba yo rotole mutute mais ba na Paris nde ba ba beto matolo. Pe ba na Paris na respect na ba. On sait d'abord na poto na respectation na ke poto na sentir que poto et à la Paris. Voilà. Tolé se trop dit. Baza ba ndeko baza ba famille. Voilà. Ça veut dire que net nga pe ba randanga moi service. Akoki tika nga place moko et ça dit service. Donc ça veut dire que maninga ku terme na teke ba ko tolé ngai. Ça veut dire que c'est que vrai tous en famille. Voilà. Na roke pe na liaki semoul. C'est pour albani que dimé ki nanda pa liaki semoul non. Danger. Ça veut dire que tant qu'on est tous en famille, c'est tout bien surtout ça dans le monde normal. Voilà. Donc c'est OK. Conditions à mon côté pas grand maître d'Orient. On y a roloba oh le bon monsieur salité. Voilà. Et puis vous avez matérialiste était. Voilà. Donc on est à la bombe secret à autour au sala. Autour au sala. Mais nous qu'on salara bolam. Voilà. Oh tout y a bien. Nous qu'on salara. Voilà. Merci. Alors naebi que to combination na suka to tambola na biso to visiter moi ville ngo. Iloba suke ko zala nini na batum susu. Moutoumsa s'intéressait pas, il est à mon grand-mère de Lorient, choisi ma tête, tu auras choisi ma tête, à mon endéni. Sorobengi moi Miradiabo, après ça on m'aura choisi ma tata. Voilà. Sorobengi Gauthier Mascotte, après ça on m'aura choisi ma tata. Ou Soroke na GB wana. Voilà. Oluki Daouda. Daouda, na GB. Na GB on a choisi ma tata. Côté pont et kangama bandal na GB. Na GB wana, tout justement côté wana. Otuniga Daouda. Otuniga Daouda. Yende côté kuna chargé. Voilà. Mais côté na ba na Paris, boluka partout malé. Voilà. Nzambe ba play. C'est boluki partout malé, nzambe ba play. Boluki forfait. Bon on choisi ma tata facilement. Merci Homo Fortis na pesi mbote na Mike Luzola Dio na Direct TV. Merci honorable Zakari Babaswe totambola kaka. Merci à Nana Boduka. Nana Boduka c'est naturel. Nana Boduka merci. Karine Mokonzi Petit na pas Zolanda yo. Wana na benga ma baronne. Wana benda petit na parler. Voilà. Aibi ndeni to kochaka, aibi ndeni to betaka. Voilà. La baronne. Viens à Osara Ndebo Yoganagi donc t'enquête comment à Kinshasa. Voilà. Nabi Geli Benda c'est que yakuna donc c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Donc to suki wana toza toujours na kacha South Africa. Tozo tambo na biso webiga ndenge zalaka na grand prêtre Jimmy Belaou mto asimi pena malette ya l'art na Afrique du Sud. To tambo la kaka maître Balex, maître Jimmy Lumu. Tozo enga na biso kaka balobi Kolombongo azolia mbongo na ye. Kolombongo Jimmy Belaou azolia mbongo na ye sans plaignant. Merci beaucoup.